Le 25 août 2015, Ekotikala a jamais gravé na mémoire ya ba Congolais pour na cadre de la 3e édition ya Festival international d'humour ba artiste nyonso elongo na fondation Jimmy Mukendi ba salaki ronde ya orphelinat na ba homme de vieillard pour na kotika badon ya biloko na ba nécessité nyonso ebandaki na église armée du Sali oyo ezalaka na Kitambo esika Ados Ndombasi Gou Michel na Jimmy Mukendi ba s'exprimaki boy. Na pesi merci mingi hein na ba artiste nyonso tous allons na motema na biso tous allons accompagner les na fondation Jimmy Mukendi. En tout cas je pense que et aux alambala biso ya libosote to rozonga rapé kaka ko sunga bino ko tala bino ko salisa bino na pesi pe maloba na Jimmy Mukendi. Bon balobaka toujours ezaka malamouté kozala heureux seul. Il est toujours pas bon d'être heureux seul. Et bon ngita yozolia okanisa bandeko baza pembeni yango ezo justifier action automene mokolo lelo elongo na bandeko ya toseka to mona ki ezali occasion malamu et que ba mona pe ba artiste o ba uti bisika ndenge na ndenge et puis to kabula moi moke o toza nango loko tozo ki de bisike belé. Merci beaucoup. Vous venez voir les orphelins et puis voir nos parents du 3e âge. On n'a pas hésité un seul instant à le faire parce que c'est un geste qui nous interpelle tous. Clémentine Oyo ya ma famille apesi banatoli pe ayebisi bango que yepe avivaka epai ya bato po azalaki orpheline depuis bomwana. En tout cas, je suis très heureuse d'être là parce que je sais ce que c'est qu'être orphelin parce que moi-même j'ai été orpheline très tôt, donc je sais ce que c'est. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis venue parce que je me rappelle moi ce que j'ai connu comme tristesse. Ba responsable orphelinat armée du Sali à Kintambo bazanga ki malobate. Eza homme de vieillard à l'armée du Sali et orphelinat à l'armée du Sali foyer Malta. Eza Jimmy Mukendi wana. Amen. Bongo tata topesi longonia na oyo saleli biso. Bongo liloba na Nzambe eza kolobete ko kabela batu bakelela ezali ko defisa Nzambe. Donc soko defisi Nzambe zelaka na yo. Fongola na o maboko okomona makamba kokamwa bongo lokolo defisi bana oyo bango bakopesa yo te Nzambe mutakopesa yo amen bon lokolo yako tumbola biso te fongola maboko zela o Nzambe kozongisa bongo Nzambe apambola bino kolongwa wana direction Tchango na Njili na orphelinat ba master ya Sainte Thérèse ya l'enfant Jésus. Équipe ya fondation Jimmy Mukendi au fourreau au moulin ba kitisi biloko pour la 2e étape ma sœur responsable à lobby. Comme on sœur Blandine Nazali sœur ya Sainte Thérèse de l'enfant Jésus de Kinshasa orphelinat au kombo nango la Samaritaine s'occupaka na bana o bazali na situation difficile toswaka de 6 ans à 18 ans. Merci la fondation Jimmy Mukendi. Étape Yasuka, homme de vieillard ya Kabinda. Fondation Jimmy Mukendi, peut-être là on a aussi gagné. D'abord le Kaliboso, on a remercié beaucoup parce que à reconnaître bateau basala pomboko ezala. Otozo bengalelo ba vieillard. On a remercié beaucoup. Artiste humoriste belgo-congolais Kodi azangaki malobate pour la fondation Jimmy Mukendi. Je suis ici pour le festival Toseka et voilà, c'est une initiative formidable du festival et la fondation Jimmy Mukendi qui ont proposé aux artistes de venir donner un peu de leur temps et de quelques biens pour les personnes défavorisées. Nous sommes allés voir des hommes de vieillard, des orphelinats et aujourd'hui voilà, ce qu'on fait, hein, le métier d'humoriste qu'on fait, c'est de partager du rire. Aujourd'hui on peut partager plus que du rire, on peut partager du riz, il y a du riz ici, partager des aliments et ça nous fait chaud au cœur à nous parce que c'est vraiment un métier de partage. Aujourd'hui ça prend du sens. La fondation Jimmy Mukendi pour tout ce qu'elle fait parce que depuis ce matin on tourne et on arrive à trouver des forces parce que c'est très positif.
Voilà, que Dieu les bénisse. Tous ces 3e édition et c'est Kisi Borfelin, Fondation Jimmy Mukendi et Liesi Bana, na bakolo polo boko et Liesaka, bakata kayangote, et ça normal. Et Keyo, oui. Bambonge to minyoko, namona na lute. Obaka buyenge bende.